Ah, Ezaka m'a changé. Roi David Gege. Ngana otanga ti poza demo. Oh te, bo yo sozo boya ngana sozo boya po nini. Oh, ada mututi. Obi kombo na Gege niveau na zo lelango, obi na zo pesa frère conseil. Kombo na Gege eza vrai combo donc so ezaki ngai. Na ebite kwa na ngala ndima ngo mbala moko yango lelo na zu yango kombo na ngai komi Gege batu ba benga Gege. Bonjour chers amis, vous êtes bien sur www.kleboa.com. Vraiment Lelo, naye kokutana Roi David. Naye kokutana Roi David pour apesa biso no makamni zo leka otozo kabiso nyoso. Bonjour Roi David. Bonjour Diamant Noir, bonjour Nayo, bonjour na ba public nyoso ba otalanga. Ça c'est Roi David Chupabra, l'homme qui a tué Goliath. Minga olo bezate, toyeka poto solo ndenge mambo ezala roi. Silence aboué pour nani? Ouais, silence aboye moni baleka na télé pa pamba te sozo leka na télé sengaka oye koloba elo ni oye koloba pour expliquer bato ba comprendre. Silence sengaki pour na kata studio na préparer eloko nanga mais siko c'est bon eloko nanga c'est comme na suka na ne silinyo sote mais et comme na suka yango na ndimi siko na ko bandoleka pour na pesa bato ba nos ba yebaka qu'est-ce que je suis en train de faire bato ba za le courant quoi. Vraiment merci. Wana ba question Eza Diamant Noir Gisèle Oumba ba réponse Eza Roi David au Bisson Stoebi Roi David do abinisa ka père continue ko binisa. Roi David yebisa bisono yo mwana wenge hein ba tu bazan bezo ba yeba question au penza il faut expliquer ngo ndeni ni mobule koti na wenge we ranson héritier toke koto c'est Léo ba ngo kuna ba JDT ba do ba tu belé désordre Eza expliquer. Ouais to wana zo senga eza wenge esprit wenge tambola ndengwana net ya Vincent et père nanga que je salue de loin hein, de la forêt mon père eza eloko moko te wana za mwana oyebika kaza mwana esenga kibongo na yebi pete nde na yokaki on dirait que bakutana kite bon oyebika ba fanatique ndenge bazalaka entre bango ba komisaki yango tiko on dirait moi grave mais ezaki nango gravité nde na yokaki yaki na mamba wenge ndenge zalaka ka mama minga olobezati za wenge mwane tubakashi yawera benga kingana chombwe alobaki nanga Roi David yakozonga na maison mere ba fanatique balela yo yawera passeport yango yo Eriche visa yango yue nabinisa Congo nabinisa mokili bondi manga pe mwa moke ya lelo to weli nini biye zate mwana mama ale sombelanga biye na ebige Joseline ekila asa asepeli place azali minga kolobizate Junior Gabananga asepeli quoi na biloko yo vraiment wana Roi David yebisa bongo sikoyo eza Lacoste kotoyo na JDT bango susu problème ngo ezaka grave nini kaka ngasi ko eloko kamsanga neska na wenge tozo bundaka entre biso na biso OK salakate OK biso futo salaka uni poto takaka batu mususu mais ozo monaka wenge bitumba entre biso na biso bon ezo la kisapeke côté kuna succès ali hein yana ba côté musuma kelele izate pana biso so ozo sentir makele zali donc minga kolobezate na kopesa ba conseil ba mikolo na biso bango ba lakisa biso nzela o tozo landa pour baza na boyokani po biso ba petit na bango tant tozo na sima toza la pena boyokani donc minga kolobezate ba mikolo ba yokana pour ça la biso pe bien batutozoya vraiment biso na Kleboa to baxarate to baxara na biso te to longola pété David yemoko Roi David yem to apesa bino ben information nga Gisèle Diamant Noir na eka ko zo ben information nde boyebi vraiment David lelo ndeza boye question oyo David Pires à partir Angola mutatininga bitunelanga Roi David azafani na yo vraiment atininga na tuna question alobi David yebisa biso nanu Bill Clinton a leki biso sotali ben information na attaquer c'est Léo mais à côté si na kati problème ni yo na Bill Clinton ouais mikolo nazobwaka na obwaka logo moko Goliath azopesa bato ba brassard ye moko joueur Goliath azopesa bato ba brassard ye moko joueur koleka na tele kobenga Roi David de mukuse ya talo na binisa Congo Goliath mwana mama mwana mama Goliath tika buzo banayo mwana mama minga kolobezate
omoni wenge tambola bongo ngasi que on a sepeli parce que lokola ndimaki et ça nga plaisir à trop pour biso tant toye bango ba laki biso toye tant toye na kala lambwe et ali ke mokili baluka ki minga ko bezate bana ngola baebi bana Afrique du Sud baebi makambo elika ki baebi yango donc minga ko bezate ndenge zalaki kaka yango na olobake biso wenge lika muninu eza na wenge o tozo bundaka entre biso na biso natala pe na sele yo ndenge kendaki bon sele aza tata mapasa na pese bambote bele bisika azali babongisaka problème ezate soto ko bunda to bundaka. Est-ce que sona singi ilo kwa no lobi wana osala pa wera oko sepesa Diamant Noir ayo kango naningo oyembi wana ongana ejite talabajana na bambati ba momi basringe banyonyo bakilote na lingi na mone talabajana na bambati ba momi basringe banyonyo bakilote na lingi na mone fuenge yo fuenge yo loriza la congolaise lutalaka fuenge ale Diamant Noir lutalaka fuenge mozobinate tu danses pas là fallait danser peu là Diamant Noir. Bravo, merci madame. Fallait danser un peu là, Diamant Noir. Nasi déjà ndé na bois ki boye, ba tutu ba sepeli ba Angola ba sepeli dans bilo ki ze belé ba sepela quoi. Vraiment Diamant Noir obina mais Diamant Noir a dansé c'était bino obina tende za roi David yo lelo ebisa biso. Mais moi na nous sabota mana Congo e bobina. Mais bana tozo bota futo zo héritage loketo to transmettre kango pa na bango. Te menga na yo zo ba formation par roi David. Merci na Leli Diamant Noir. Minga ko lobezate tozo pesa bana Angola ba mbote belé, sele manzombi ba mbote belé na animateur nini o to ko loba na Congo o yo peno ndima ko biye vraiment asala musala kitoko et puis aza grand animateur à Alekinga David donc yesa la musane bien te na moment mutakoleka nga zate na pesi na mbote na vie na nga Juno Mumbafu ba vio ba fongola nzela ya nono munzuluku na pesi mbote belé après toye na tutuka luji le number 1 na pesi ba mbote belé et après izanga mbamona yaki après nga na yaki mbala mona bando sala ba makambo na ngai ndenga batu bamona ega nde na salaki makambo na nga minga kolobeza te quoi donc animateur na moment oyo azana nuti tozana nu to na terrain yango to lobati tozana na terrain tozobeta nanu poto kota penza na émission oyo siko bien roi David alobi andimi na eka ba oyo ya bengi wana roi David lumbe oyibi dans ton balobi yo yibi nga na ebité mais titre wana nga na bandango depuis 2015 omoni biloko nyonso o eza na Afrique e banda ana poto WhatsApp e banda awa Facebook e banda awa lumbe pe e banda awa na poto eza place ba combattant ba uta na poto donc nga na banda lisolo ya lumbe depuis 2015 ye azobenga ngo lumbe te ye azobenga ngo na bangala e lumbe eza kwa mutazolo ba star obia lo ba star mais azobenga star yazo lo bango elumbe na ndinga ba vi na nga egbake omer na pese mbote place azali mais yanga eza lumbe mwete donc eza ndenge moko te et puis nga na za déjà un avantage pour na sina beti générique eza na kati ya YouTube batu bazomona ngo batu ba mona ba odeti ndumba odeti bulawalo batu ba mona ngo eza déjà na kati ya YouTube ezobeta donc ye azana na début et ndenge moko te eza ndenge moko te quoi eza ndenge moko te oyo eza lumbe ya ye eza elumbe na ndenge ba gbake na ndenge lingala mais siko ekobima mukoni yo bezobeta déjà na YouTube mais ekobima vraiment pour bimisa album mango mobimba eza album hein c'est ça oui eza album eza 6 titres naza na studio toujours nazo continuer na nusilité naza na studio na continuer na bimisi na ngwa générique mais album mobimba bima siko na noté parce que yebi ba producteur baza sauté nazo bundanga moko na bambongo nanga mike apaka Junior Gabananga le jogo monde azu idenga na batu mususu na ba fi mususu lokola ba Carmel Mavudila lokola Joseline Anderson donc minga kolobezate lokola Joseline Kilape bazo changa maboko ndenge zala kaka mais plein ko bima batu ko sepela ba koyoka ngo ba ko sepela kitoko maintenant bengi baton te bango ba ya te ba bandeni yo fo ebisa bango ki tango tuti loko te danse fo ebisa bango ke boya ba producteur ba ya so bengi bango te batona ba ya te oui ba producteur ngo be ba koma bata problème ya omona ka ya saka nzembo moko bu lobi omona za suti atiki
lo engagement yango zomo na siko ezo senga ke to bando bundana biso moko nanu to bundana biso moso esili après na bengi producteur na bi bon eloko esili yaka yango yaka to avancer ningi zala kaka mais bima quand bima vraiment quand ko bima nango e ko bima siko te parce que nazananu za 6 chansons nazo sala malembe nanu silité na komi na 3e chanson siko o tozo benga boma mama boma mama siko après to kina banzembo mususu. En tout cas wana yo moko pesa diamant noir ba question en tout cas question ezana katia te mais après singara question boma mama vraiment ba titre c'est belé mais yo bi boma mama yebisa biso pourquoi boma mama pourquoi oko boma pe mama ba cadeau net yo chéri no alinga rotro ayelo ba cadeau no tiko sanga bobo manga ozo boma ngai ba cadeau elingeleki ozo comprendre oko boma pe mama na mo mbata bolingo ozo comprendre do boma mama bana batikala donc ezana sens wana boma mama bana batikala ale boma mama kading bana batikala kading ale boma mama kading nani abomi mwinda papa abomi azoboma mwinda pona nini azoboma mwinda po abare mama na nini na bakado boma mama ozo comprendre do bako bomona bakado mwenge sepeli siyo ebike sepeli bakado parce que oloba batu ba mikolo ba otala ba comprendre mais ngai na seki na nga bon diamant noir seki na mais yo moko yebi pourquoi lobi bon yo lingi babi yo lingi bêtise nga linga te ba lobi mais ba congolais pour na tala ki mutu mo boy na tangi kombonete abiki roi David alinga bêtise te ngai bêtise ezate na zolo ba bien boma mama ba cadeau ozo comprendre ngana luka mbongo pona kotanda ko yanganga mayele silinga ipona petito oyo nakendo ko luka banganga nzambe po babondelela ngai na kombo ya papa pe mwana elimo santo tikana yembela yesu ale boma mama keding bana batikala keding ale après na yesusu papa ke bana mama adokisaka batu papa akiba na mama adokisaka batu donc eza biloko zo bima mikolo na lumbe boyo kango minga kolobeza te quoi mais ton babenga ko demukuse na télévision Bill Clinton a leki abiyoza demukuse sala ondeni yo kandeni Goliath azopesa bato ba brassard ye moko joueur koleka na TV kobenga roi David de mukuse ya talo na binisa Congo Goliath mwana mama donc mutu ndo sayibi na za mukuse na ngwa biteke kwa David mukuse yango pe mutesala succès na ngande na zaboye yango pe mutesala lelo ke bafunge sa pe ba succès yango na pesa avion na ngade la forêt ba mexe belé ndengo fashona petit na yo ndengo sala petit na yo ba mexe belé quoi minga kolobeza te quoi mais au nom de Gege pour noter no ngote pour mikolo babi yango kam te sa succès au nom obike cri wana ya Gege wana na uto sala ngo dimanche et pas ya Nogolias pour sana to fanda na ebisio mais noko aboya bina bokango sute aboy mabe Gege binisa bango balongola bilamba binisa bango ale Gege binisa bango balongola bilamba ale Gege binisa bango na ebisio batu nyosuka aboy bilambe ko molongwa et mais yo kutana demongo ngana zo bakutu tenga una comprendre biso kutu bien moli sikoyo biso kutu bien do mikolo ba bien Gege mais babeza kumba demo yo sikoto ngo tambwa nango problème te bino boboyi yango ngala si yango ekomi yangai bo bandu benga Gege sikoyo ekomi yangai parce que bino boboyi yango mikolo roi David Gege na ndimi yango comme ça mo pas yo so ba benga ngate Gege te o ba ke bo ngate Gege te ngala ndimi ngamba ba benga Gege pour vous comprendre que makambo eza blague te bino bolobaka ba musicien mais ce que bino mo peut comprendre bo moni yango mopa o Koffi Olomide na PC vraiment beauté yepe aza vie Gege comme vie Gege siko yo comme vie Gege na bien via gbada ba kombo no soka yo to suka wapi wakina Trump ngo tiki okomisuna Gege via gbada Gege wala tikelanga yango isa ngai ngamna Gege mikro ba bianga Gege tikelanga Gege yo tikela na Monsieur Trump ndengo mesana vila ngai ba kombo no sozozoa donc mikolo nga baso bianga Gege ekomi kombo na ngai via gbada sana ba kombo ebele donc ba congolais diamant noir ayebisi bino lelo elongwe David roi David biso roi David ezakaka ezaka m'a changé roi David Gege ngana otanga ti poza demo te boyo sozo boya ngana sozo boya pa nini ala mutu roi David Gege ala mutu donc yo kutana
nga una yebi wa nga ba yebisa nga ka ba benga nga ba yebisa nga na problem te Roi David Gege vyo mo pa otikela nga Gege za nga yo ba kombo nyo suka yo to lembi ata yo mo tikela nga kombo ne za nga Gege obike kombo na Gege niveau na zo lelango obike na zo pesa frère conseil kombo na Gege eza vrai kombo donc so ezaki ngai na ebite kwa na ngala ndima ngo mbala moko yango lelo na zu yango kombo na nge komi Gege batu ba benga Gege Gege Roi David Gege tondimi yango vraiment wana tozana ye moko mutazolo ba malubana eza kaka ezo engagé ye moko na ba réponse na ye yebisa biso siko lelo parcours na yo poto tuna ki on e bandilité to banemba moko o balubi boye na wenge komi boye esali boye biso to linga vraiment balubi te parce que to linga tous information sûre yango to ko luka yo moko popé sa information sûre mais yebisa biso siko lelo parcours na yo pena na mwa lombango eza ndeni poko malelo Roi David ouais eza comme mutunyo sondenga luka kaka mona mobile olamuki na tongo oluki ozuba boule na yo yango na webisa batu na vie faut pas kozalaka désespéré makaniso nyonso yo zana ngo foko tiango na losambo komisa ngo tina suka pe okoma bongo nga na lobaka nga funa binisa batu na yeba na mboka mobima batu bayebanga o nga na lobaki pe salema mututu ezala mwana mobale ezala mwana mwasi so zana ba ambition na yo zana ba bulu na yo foko komisa ngo tina suka nga siko nga na sepela na nzambe parce que nyonso nga na senga pesa ngai lelo papa français minga olobezate donc nzambe asala nga nyonso yango mona ki na bota courage mwana mobali tina kenda ko mona fina nga de la forêt na samba yango lelo nga na Roi David, après Roi David, en 2017, na komi Gege. Tant bazo que la maison mère, crine penda ou bazoué la qui na maison mère, ou ça là qui est touché mette ma batou pour les lozayo. Ah ouais, kriwana na zobiso ke kriwana et pesa maman événement na kati la samba na ebisio ke la sambe bukana mabe poto sangwe panzana mabe likolo kriwana. Kasoko masoko me kalala mbwe kalala wasoko mabikole kalala mbwe kalala kabala kukumone kalala mbwe kalala kudi mwena njame kalala mbwe mama bapotela chidime kalala mbwe kalala bakumona chipilwe obiga a pototsi mwa ko ganga ezate soko muganga mindele ba ko talema tibaya benga biso mbila nayo kadi abangwana baolela mbila zolela pembeni donc babora ngo yangwana kwa o ikotanga maison mère quoi mais vraiment to yambaki ye moko a expliquer biso et puis to bi que monsieur continue malgré tout ya za mutu vraiment polémique mingité abika ibene danser na lo balanga mingité la botama boye mais so na lobby elle a revenema na leka pe pampa matina lo ba pe mingité yango kaka na zo expliquer bana kini bana poto to sala toujours connecté bolanda lumbe na bino bobeta Roi David lumbe vache kiri bo comprendre bo meka ko comparer ngo na li felo o ba beta côté kuna na ba générique mususu bo comprendre moni kenga sengi polémique te mais yemo a côté na polémique ba beta côté kuna ba yo moko so bi côté kuna côté ni ke côté musu ba beta li felot siko côté yo bo yo ka siko lumbe bo comprendre donc minga ko lobezate ngala muta polémique te ngala muto na sala kaka animateur fondi manga ça fait 10 ans na zana poto mama mais kombo na ngeza kaka kombo na ngeza kaka batu fandi manga fubo féliciter batu musuna poto ba bunga na bango ba animateur musu ba bunga mais moi ça fait 10 ans que je suis là mais so na beteli mutu oyoka son na beteli mutu oyoka son donc c'est que biloko na ba bota makana ngo poto ko ma vraiment la suka émission et biso mutu moko surtout bi animateur otanga déjà obaki obaleki menabi oya mabe penda sala musala mabe oyo yebi ke ye penza musani mabe na ba animation animateur sala musala mabe te animateur sala musala mabe azate parce que bango nyos babinisa eza moment par moment biso to sala batana biso to sala be époque na biso na beta 2 albums 2 singles na ya poto 3 fois donc 3 et koka na tika na ngai donc animateur tout bazo beta na bango elo na yebisa bango courage faut ba travailler dur faut ba zala ba ambition na bango ba komisa ngo na suka ba koma pe jour lokwa biso Roi David orchestre no na kin po nengena sili sa question na ezaki vraiment na suka ndeni ozofuta bango bambongo na mamba ozwaka si mouvement na ngezali royaume de David ezali bazawana na ngaba bazo répéter wana na pesi bana ngaba mbote belé na pesi bolafa mbote belé bekiri tout oya lemba na pesi papi gen mbote belé yepe même si to zakane na poto mais azade ngabe yepe azade ngabe na pesi ba mbote belé ba musicien na ngaba bazali bazo répéter bazo zela toujours leader na bangwa zonga David okimi question nga ofuta ka bango bambongo na mamba zozwa
mamba ko foot eza na passe babuna na bongo nanu likambo nini ko foot eza passe yaya ngamonde naza na ndege nanu donc mbongo kokota album ebima so mbongo kokota album ebimi to bandu bandolia minga olobezate bazana wana bakemba na olia kaka minga olobezate vraiment émission na biso ko na suka Corneille Makani Moulé, yambule yoyo. Moulé, yambule yoyo. Moulé ima diamanoire, yambule yeye. Ngidon, kidi. Na ebiso somo. Eloko somo na ebiso. Metango sotara wano monani. Te wana kina kanda parce que comme netka guerre, tu as 6 animateurs. Tu as 6 animateurs, ce que comment il faut la qui sa force na yo. Yango mo na kriya bongo siko ta na kriya bongo bakoko bae. Wana yaki na gegete. Vous comprendre? Yaki na gegete, ce que wana yaki na bakoko. Mais mikolo social ka black gegae. Osambo. Merci. Mot de la fin, il y a Souka Ndeza Mbote na moi, des personnes pour l'émission, ça a trop de mbote mais si, ça va bien. Tu as raison. Dédicace, je vais dédicacer à Mojogo Junior Kabananga, les grands Jogo. Yes, les grands Jogo Junior Kabananga. Na bosanité na pesi jonga okule bambote belé. Donc minga olobeza ka ningi olobiti. Ba o bazo pesa, ba o tozo boaka. Sozo pesa te to boaka te. Na pesi mbote na batu nyonso. Ba chéri tout, ba ya tout. Big up na bino tous ensemble. Merci beaucoup. Tout le monde na mbalasima. Check. C'est ça qui vraiment Roi David, Gisèle Oumba Diamanoa, je vous dis à très bientôt. Restez toujours branchés sur www.cleboa.com. À très bientôt.